L'agence congolaise de prestations et services SARL, la solution rapide pour toute activité des transactions immobilières en République démocratique du Congo. Vente, achat, gestion, estimation, mise en location des biens meubles et immeubles. Contactez-nous au +243 85 27 79 630. Vous avez une parcelle à vendre? Oji mamacita, tu es tant de qui de moi de nous pour toi je t'ai redessus ça. Vas-y mamacita, Oji mamacita, en plein ensemble je t'ai dit je t'aime à travers les miningas. Oji mamacita, tu es tant de qui de moi de nous pour toi je t'ai redessus ça. Oji mamacita, en plein ensemble je t'ai dit je t'aime à travers les miningas. Quand je pense à toi je suis pas allé, je suis péché encore. Tu t'en fous de mes reproches et de mes erreurs qui sont moches. La bonne j'arrange mes souvenirs dans la rue, je deviens rage quand je suis dans le... Mbote libota na ngai mbote na bino esengo mingi ya ko présenter biso ndako oyo totala biso nyonso liboso awa ndako sika o nanu donc misala misuku te silité donc ndenge ezala kaka mais donc ezotekama ya ndako sika etongama bino mobomona ba peinture na libande côté te mais tozo teka yango donc ezandako moko bien mais avant to kota na ba détail to ke non na balabala to zo pena environnement. Voilà donc awa toza na commune ya Ngaliema na quartier Mimosa Brikine. Donc toza awa toza à 10 ou 15 minutes ya Kitambo magasin. Donc lupango eza na emplacement ya bien. Tout comme on liboso avenue. Voilà. Donc awa siko toza liboso ya avenue. Donc makadam yango oyo uti na droite boye to uti Kitambo magasin. Na gauche boye ozokende pompage. Donc sur les moutons pompage to kota siko avenue hein to découvrir moi quelques biloko des alakaka. Donc ndena lobaki mikolo yo mbula toza na anniversaire à Noé a na Kinshasa mbula ezobeta chaque jour chaque heure bomona mai na nzela. Donc yango ezanga raté pour mikolo mbula ezobeta agogo. Donc na mte so to na tsunami toza ndenge nini donc mbula ezobeta vraiment donc a to na avenue bomona non avenue ndenge ezali oyo mabso ti na lupango. Donc les temps tozonga kuna na lobaki awa to na commune ya Ngaliema to na Mimosa Brikine pona ba obaebi Mimosa Brikine. Donc nyonso ezala quartier qui ntuka pêcheur mais toza na Mimosa Brikine donc à 15 ou 10 minutes ya Kitambo magasin soka mbouteillage ezate 10 minutes soki mwa bilo amikezali 15 minutes oza mobimba. Donc voilà nyonso eza ba quartier kandenge ezali mais toujours on a le pangzonga nan. Voilà donc a tozongi ce qu'on a le pangu hein to décortiquer le pangu ndenge ezali. Donc le pangu auto mona ozanda kwa sika et uti ko tongama pas même une année pas même 6 mois tongami mais ndenge ezala toujours l'homme propose des dispose ezotekama. Donc dimension nango aza 12 mètres sur 17 12 fois 17 autrement dit 204 mètres carré, hein? 204 mètres carrés. Bon, moni même ba mastic au bâti na mur à clôture, et ça ba mastic moro ya sika. Donc yandaku et outil kosi la kalate. Donc bon moni awa to koti sko na kati. Ah to na parking. Parking eza réservé pour 2 véhicules. Donc ba sali parking pour na mituka mibale. Puis ndaku yango to mona donc crépissage ba tout déjà presque ici là qui. Donc ndeka to ande koloba toujours ndaku oyo eza likolo eza ndaku ya 4 chambres 4 salles de bain cuisine ya munene magasin salon ya munene salle à manger et puis toilette ya ba visiteur libanda. Donc a to na parking to repoussa na nde baloba na lingala to belema to repoussa na moi liboso bat nyonso ba mona avec clarté bo mona ku ndezali. Donc awelo etikali ezakaka ba mastic ba peinture ba corniche tout ça misala ya mike ozana courant à gogo ozana mai à gogo maramutu eza kitoko. Donc ndaku o ndeza boye ba tiango na prix à $150,000 à discuter. Donc air to chaka prix to lo bara toujours toza ba expert immobilier
bien certifié par le ministère d'urbanisme et d'habitat. Donc par rapport à l'estimation oyo et salamaki. Donc voilà. Awa soko tali prix oyo et chami. Donc ils a prix moko normal par rapport à prix, il y a terrain, par rapport à construction, par rapport à moi, marme belé, environnement, tout ça. Donc ils ont un facteur clé oyo et ça la estimation et salema. Donc ça $50,000 à discuter. Voilà, toluka to baluka pe na sima, bomona quand même ndenge basali na sima parce que awa ils apportent ya salon to baluka pe na sima, to la que ça entrée à sima. Donc mutatonga qui en tout cas félicitations à l'architecte parce que atike libiso ba espace ya baluka lupango mobimba. Donc atiki ba 1 mètre quelque chose partout, gauche droite tina sima. Donc au côté na gauche boye nde tozo kende a tout toto baluka na sima baluki tili boso. On a bandeli $150,000 à discuter. Ndaku ils ont 4 chambres, 4 salles de bain, ils ont sous na salon ya bana likolo. Donc au balo salle de jeu pour enfants. Ah toi na sima entre cuisine, bon monde bat bazar na moyen to zo bango ezate. Donc pour les kamba mort tout à la toilette à sima. Toilette à libanda ba visiteur. Donc au na gauche na biso aiza logette. To poussani toilette yango na gauche awa. Toilette à visiteur, dans toilette extérieure, visiteur bana misala yango wana. Et puis awa toana soke tout toi au baluki ti au bimali boso place oyo to monaki parking ezala qui dans la droite il y a parking wana. Donc to bimelande bisika wana. Voilà donc a to baluka to betama tourne na salon ndenge à vitesse to bimana biso. Voilà donc a bomoni salon donc moi misala ezali ba ndeda ba mastic et kala ki misala ba finition ba corniche tout ça donc awa so sombiango aussi 6 mois misala o maramote vidéo nango. Donc bonne chance na ba onions pour la vidéo, ça $50,000 à discuter. Merci beaucoup, bye. Service SRL, la solution rapide pour toute activité des transactions immobilières en République démocratique du Congo. Vente, achat, gestion, estimation, mise en location des biens meubles et immeubles. Contactez-nous au +243 85 27 79 630. Vous avez une parcelle à vendre, un terrain, une villa, une concession, un bureau et un appartement à vendre.